Ma Mission TV, le miroir du monde. Roubeiro a précipité, il a fait ça de sa manière. Sinon, il y a risque que Bisso, tous à la perdant. Il faut utiliser le même pratique, le même théorie, la théorie du désordre. Et tenimoko, même un maître ya pamba ya Congo et Kokendakate. Et Seigneur Nabiso, tolakisa que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Allegati balana gaz. Il fallait que ba manipuler toujours ba zongi sali kambouana. Osomo mayele ya batuana. Ma Mission TV, le miroir du monde. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, autrement dit un petit peuple souverain primaire. On vous donne des informations en temps réel. Pourquoi? Parce que biso tuza makolo na bino lisu na bino yango moni le loto kiti awana ici comme on peut te bino information moko esengeli moi ko lobebele zati to qui directement. Bonjour monsieur Mangala. Bonjour petit peuple. Nicolo. Ya lelo benginga moningai en tout cas. Toke maman on a vu vaciger na biso marche borotambola de borobanda wapi pe borosuke la wapi. Oui, avant qu'on appelle ça nos itinéraire, d'abord il faut que c'est le bas. Pourquoi marche? C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est au moment du déclenchement de marche, parce que voyez bien que Roubeiro, ensemble avec ses acolytes, balingi ko komisa, ba komisi plutôt Minembwe, commune rare. Contre toute volonté à peuple nabiso, peut marcher contre la loi et la République. Alors, leurs intentions, ils ont intention de balkanisation. Du fait qu'ils ont intention de balkanisation, il y a un peuple congolais ne veut plus que le Congo soit balkanisé. Le peuple congolais a l'intégralité, il y a Mbokanaye. Il a décidé aujourd'hui que Essengi Mokolo mercredi 14, marche Salima. Alors, marche wana, objectif il y a 3 objectifs. La première des choses, c'est consolider l'intégrité territoriale plutôt, Yambo Kanabiso. Deuxième des choses, garder l'unité nationale. Troisième des choses, la balkanisation dans notre pays. Vous savez que ce sont de 3 points fondamentaux. Oyo, tout peuple congolais, tout citoyen congolais, ou alingi mboka oyo, ou alingi la paix, ou alingi que Congo et la émietté devait se lever pour dire non à toutes ces pratiques plutôt machiavéliques. Parce que naza koyib saba Congo mani boyi. Omoni Rwanda, Ouganda, bamboka wana bazo créer les biso désordre. Moi je suis un enseignant, hein? J'enseigne à l'université. Je suis chef de travaux à l'université. Donc ils sont en train d'appliquer la théorie du désordre. Oh, pour que tu contrecarres la théorie wana, sinon il y a risque que biso tous à la perdant. Il faut utiliser le même pratique, le même théorie, la théorie du désordre. Parce qu'on dit le désordre agence l'ordre. Pour que ba respecter biso, pour que dignité na biso ba congolais zonga, nous devons appliquer cette théorie. Ndé bango ba boma biso peto boma bango. Ndenge bango baza ko violer mabele na biso biso peto banda ko violer mabele na bango. Ndenge bango bazo zoba richesse na biso makasi biso peto zoba richesse na bango makasi. Et à ce moment ça va agencer de l'ordre. Ba respecter biso, ba auto sabiso, dignité na biso ba congolais ozonga. Au cas contraire, biso yo banda ko sibir. Au cas contraire, tant biso ba violer biso ba mama na biso bande ko na biso bana na biso. Tangu bango bazali ko boma biso. Ozako yo kande ko petit peuple. Tangu bango ba ko boma biso. Et que biso tozana makambo la diplomatie, on va continuer à subir parce que bateau nous sommes accompagnés aux diplomatie, ils ne sont pas pour nous. Ils sont contre nous. Yo yebi ni ya Addis Abeba.
Bakor bagenda ko signer kuna. N'est-ce pas? Pour que kaka pays wana bango esengi ba gagner na Congo, biso esengi to gagner le mon côté. Est-ce que ces gens pareil des choses? Beaucoup qui n'a pas la diplomatie, mais vous serez perdant. Vous savez que non marche nabino isa sans effet. Pourquoi? Le président déjà c'est Azoua qui va solution pour la Makambo. Vaste distraction. Le petit peuple n'a pas vaste distraction. Mais n'est-ce pas que et l'autre Félix Tshisekedi Asali ezali kolalisa ba Congolais pongi. Donc c'est que ça les Malembe. Yolandi bourgmestre ba uti ko nomé. Olandi makamba lobi. Hein? Alobi nini? Alobi que jusqu'à présent atikali kozwa décision mon côté, to acte mon côté. Ils ont annulé mise en place na bango pour que va fonctionner. Vous comprenez? Donc, si le mot est dans le jeu, si le peuple ne comprend pas, Bana Congo c'est ba fungola miso. Moi je suis le président du parti Éveil populaire. C'est une éveillé ba Congolais. On ne peut pas annuler un acte par la parole. Non. Il fallait demander ces gens qui ont pris cet acte-là d'annuler ça. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas en train d'annuler? Le même exploit au Balingi Kosala na 2000, le 30 décembre 2018, de petit peuple. Obi ce qui s'est passé dans le 30 décembre 2018, tant que l'élection est salémi. Élection est salémi. Et c'est là que le peuple va revendiquer. Mais biso to senga qui peuple, baza kimia. Parce que Tolingi qui m'a peuple et moi senga qui minduki mais biso to kalima qui peuple maintenant élément wana suivez-moi très bien mon frère élément wana est exploité maintenant par les États libans par les occupants et par les étrangers yango balingi osala yango pe que lelo et ça le mapie bongo yango biso senga to marché marche wana ezala mukolo ya mercredi lobby to banango na Pascal Tino na triomphal. Oui, ndeko Miché, marche wana balobi que non, ils ont une manière pour nabino kaka simple ya koluke loko déjà président de la République assis à Brojaki, ils ont le mot simple. Non, ndeko tilo ba broger lo mon côté. Parce que les alliés distraction, ndeko tous à la réaliste. Est-ce que c'est lui qui avait pris cette décision? Il devait tout simplement à Senga na muto azaki décision annuler yango. Bon, yebi sangai. Yé annulé. C'est quoi un simple bourgmestre oyo Ruberu a outi ko nommé kuna. Alobi que jusqu'à présent azuna acte mon côté annuler cette décision. Donc c'est-à-dire que bango va continuer ko sala musala. Bon dites-moi annulation yango eza wapi? Donc on a le bon mot là qu'ils a fait. Eza distraction. Na uti ko yebisa yo que distraction eza ndenge nini. Distraction wana eza même type na OSMA qui le 30 décembre 2018. C'est-à-dire quoi? Communauté internationale ba yeba qui très bien que Chilombo a joué élection oté. Mais communauté internationale ba zela qui battait la peuple. Ce ba osala ndenge nini mais population a bougé quitté. Population fana qui pourquoi? Parce que biso to senga qui peuple a gardé calme. Alors, Bango, Bakangami na alibi wana pour dire que non, voilà, on avait attendu que la population s'est soulevée, mais la population s'est soulevée, qui était biso to mona qui que ba endossé yango. Et ça na même philosophie. Tilombo aluki ko la lisa ba Congolais pongi. Pour que ba Congolais ba jirte ba Tilombo déjà annulé yango. Et de l'autre côté, ba occupant wana na moi batu o ba Congolais baso accompagner bango ba occupant accompagnateur hein ba Congolais wana ba matérialiser davantage projet na bango. Alors biso esengi to contrecarrer yango. C'est pourquoi nous nous disons la début de toutes choses c'est demain mercredi émission na okotango lelo pour que ba Congolais ba landa c'est demain. Il faut te démontrer devant face à monde que
eteni moko même 1 mètre ya pamba ya Congo ekokendaka te na kati ya mboka oyo. Mais bato bazoloba bino bozoloba toujours à ce qu'on a conférence ya ndeko Adolphe Muzitu. Boye. Mais les gens vous accusent que non makambo ya minembo ibanda pa na ye. Mais non. Omoni awo. Balobi makambo ya minembo nazali na décret. Ibanda pa na ye. Tala yango yo. Bazoloba zobwa ke lango chikala. Ndeko yoka. Omoni oyo. Eza décret oyo décision ezwamaki. Que quelques mboka, quelques communes, quelques mboka, bakomisa yango, bakomine à ba ville. Effectivement, c'était en 2009. Mais oui, mais la décision telle que c'était, ezomaki plutôt, ezomaki ndenge oyo makambo esalamité. Mais il faut retenir que même décision là, décision wana ba brojaki yango ozoko yoka même décision ya ba brojaki yango Matata Ponyo aye ko modifier décision wana ba changer yango na conception mususu et na kata conception mususu ba changer ki na 2015 parce que ba préalable ezalaki préalable les bosso ezalaki que ba assemblée provinciale pour que et comme ba commune rurale et comme ba ville l'Assemblée provinciale et c'est que va décider sur la question. Mais dans ce cas de Minembwe, l'Assemblée provinciale il y a Sud Kivu et Boyaki. Yango monaki na 2015, Matata Ponyo na conseil de ministre bakoka ki ko appliquer yango te. Siko tala mayele ya Ruberwa na ya koliti na ye. Bazeli gouvernement ya non Matata Ponyo te ya Chibala. Baye ko remonter yango encore pour que ba bandela yango lisusu osoma mayele ya batu wana. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais maintenant là baye bi très bien que le gouvernement provincial ya Sud Kivu et Boyaki yango maintenant Ruberwa a précipité, il a fait ça de sa manière. Omoni mayele donc bakena en 2009 hein et simbité Bayena ngona ba 2013 et simbité. Bayena 2015 et simbité. Donc Bayena Chibala. Mais écoutez, Chibala ne décidait pas. Chibala zaki na ye étiquette papier. Yango même ngana web so que Rubero même alega ki Chibala na gaz. Alega Chibala na gaz. Yango il fallait que ba manipuler toujours ba zongisa likambo wana. Ba zongisi yango. Mais siko tellement makanisi zaki mabendeko. Ayebi question va kena kata procédure gouvernement qu'est-ce que je dis parlement provincial ya Sud Kivu akobo yango lisusu yango asali makamna ndenge wana au monique cette fois-ci comme je disais toko yebisa ba imboka bana Congo et sengé na biso to lakisa que nous sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo lobby et na ko yebisa ba Congomani bao baana kiliapoto il faut ba soutenir ba Congomani na ba yebisa bango ke ba bima na marche si s'agit à kotinde bango misolo ba somba ta ba mai ya pamba ba sala yango donc ndeko petit peuple le peuple doit retenir une chose omoni elo moko komba oyo ya makambo ya occupation lobi bandaki ba mboka ba paya musika. Mais lelo et koloba ba congolais ba congomani ba koloba yango na kati ya Kinshasa nous devons capitaliser ça parce que c'est un grand travail que nous sommes en train de débattre et on a bâti ya kolongola ko bannir père lelo ba congolais comme ko bannir père et nous encourageons les congolais d'aller toujours de l'avant parce que dignité na biso ba congolais toko perdre yango te même si ba biso que non on fait ça pour raison de la paix. Donc, tu as la dignité na biso pour la raison de la paix. Ba matela biso na zolo, to comme esclave na katamboka na biso pour raison de la paix. Yango to lobi, ndenge papa Laurent Désiré Kabila lobaki, la guerre sera longue et populaire. Donc, même les lotés, to kokenda kana ngome bana ba koko na biso. Ba landela ati ba récupérer Minembwe. Mais aussi mbate pour dia ba échouer. Mutumoko yebisinga bu. Na oyo na bandi na ye après na ozonga la question. Abisinga petit peuple moni so kena changu. Ata na tongo. So tika caméra mona bato ba tambolé belé makolo. On dirait déjà ba ça marche.
donc la mukande azana kima kuna na nini champo ebike kuna batu déjà batambola na bango déjà basala déjà marche yango akima ba kota ngalier maso azana na batu abanda marche ni na côté ya nini donc ça une manière bokima petit peuple zelana nute tuna mituna oyo zelana nu waneza mituna ya pamba pamba ce sont des questions là je vous dis banales limisanga terme ce sont des questions banales mais le vrai problème c'est quoi nakene sikuwa na motuna oyo kotuna wana tenga itenga batindinga na tuna yo eza mopanzi sango oyo mopanzi sango munene po c'est ba question ya mboka oyo eza kotunga po soki bato baotambola makolo bato bazui pouvoir ya peuple makasi batie ba transporter batie ba transporter batie ba transport batie ba mituka po na nini te po que est transporté bato wana c'est pour dire que défaillance de l'État. L'État n'existe pas. On n'a pas de dirigeants pour diriger ce pays, pour donner des solutions aux questions des Congolais. Mais il y a un donc, les dirigeants basalité, pour résoudre les vraies questions des Congolais sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Tala même comme diviser biso panza biso sur le plan culturel émietter culture na biso tana mboko loko l'Équateur oyo culture équatorien ezalaki penza mais émietter Équateur pour que ma culture wana vous comprenez donc ce que nous pouvons dire que il n'y a pas de dirigeants pour que ça va solutionner la question des Congolais. En tout cas, je crois que c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Yotobanda qui a déjà na Michi Mangala et Michi Mangala le bano asuka pour le peuple congolais. Oui, na pesi bangombote oyo bakoki kozwa biso en tout moment nous sommes là bakoko kozwa biso so bakoko kozwa yo opesi bango numéro na biso eza malamu. En tout cas, merci, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyoyo et tokutani à la prochaine numéro yangwana benga ezala malamu. Ciao inshallah. Ma mission TV, le miroir du monde.